Encore une revenante, bandeko tambola na mokili omona makambo. Jeune fille à Kufa Bongo na Kinshasa, je crois na commune ya Barumbu Bakundaye. Nzoka akeko bimambongo na Luanda kuna abifi engambe mbinga avandi abadi ko vanda na mwana mobali baboti kutu mwana moko ya 5 ans. Mwana mobali abi yo ndenge ozali na moni yo ozali mwasi kitoko il faut na kende to comme pa la bino na Congo Kinshasa na bala yo ebongo tozonga fiwana alingi te mobali ya kende kuna tellement insistance ezalaki fia bi sava yo kende kasi pa na biso apesi adresse na Congo Kinshasa mobali awabina okende ngai moko te na kena mwana botaki mwana ya 5 ans pour la ksabangona bano yo oza busy chose grave. Nzoka tango mobali akeina Kinshasa po abala mwana oyo ya mukeza yakina yewana nzoka mwa bayebisiye mwasi na yewana asi akufa azali mutu akufa deja kala bakundaye balakisi ba photo ya ebembe ya matanga ya pasi histoire vraie et salami bongo na Angola. Nalobaka chaque fois ya avant obima, okende musala, okende kelasi, okende wapi, tiaka mabolongo sambelaka, okende commerce, oyebite, batunini okukuta la bango na libanda, tala, moi extrait, to illustré au film, yandeko oyo apesi toli, jeune fille, to petite fille, oyo, ado kende koteka ba malala na ye. Nabitabe batu surtout batu sala commerce oyebite mutu nini akoya ko somba mutu nini akoya ko tema na mesa na yo tala jeune fille oyo makamba sali jeune fille ya kitoko telemi asomba nzoka envoûté ba orange na ye envoûté ba bitabe na ye yaya obanda commerce na yo osala commerce omona kaka e o avansaka te o baloka ngaka la 10 polo eloka miki o avansaka te client ni na obenga ye client surtout ça la attention bino bato oyo botekaka omona ezana ba client soka ye abandi ko simba biloko asimbela ka yango nini salaka anglais soki ozaki prière akolonga o te passe ya kosakana te yango pe to ko développer on peut la ko illustrer yo makam oyo là d'ailleurs c'est très mauvais. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote bandeko balandi ya radio lokolo télévision merci na bino boza ebele ya kolanda biso bisika na studio zwami yeba ke kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek tobetaka masolo oyo pona ko sepelisa yote pona ko nuire mutu te kasi pona ko sunga esika ndeko akoyaki yo o koyate. Merci na Michael Josh sponsor officiel ya chaîne oyo epa tobi kota na site ya Michael Josh otala ba article bilamba ya marque na marque oyo koti soki otala lien ya site wana te benga biso kopesa o lien ya site wana to kopesa o numéro ya service clientèle ya Michael Josh. Merci na Genesis Hotel, merci na bandeko ya anti-poison, soko nga anti-poison benga biso pona yo to en contact bandeko ya anti
poison. Yaya toko umena mingi te lelo yambo to beta lisolo oyo to tikila oyo ka lisolo makambo esala na Luanda. Yaya kaka na Luanda ndeto beta Luanda sana masolo mystique belé. Lisolo mo to laksa bino awa oyo ndeko moka linga mbala na Facebook mtanga poto apesa ka data kwa data boye konso data ngo mobali pe ye kaka ye moka mona mobali me ba ba mona mobali ti zape na chaîne na biso awa suka lango akufa kizaka liwa ya kosakana te tala sikabwe lisolo mususu oyo mutu akufa na Kinshasa akiko na Luanda mwana mwasi afandi na mobali baboti na mwana yaya nanto komi kuna te kasi tala nanu oyo bomona explication moi extrait ya film autozolio poto illustré yo ndenge ezalaka important tango robima nda kuna yo il faut sambela mama olongo etraba na kelasi papa olongo de musala mama ke de koteka sambela katika ka commerce na yo business osala na maboko ya Nzambe makila Yesu Kristu ezalaka wala pour là d'ailleurs c'est très mauvais tala les caméras na jeune fille oyo ezali film parce que extrait kasi ndeko expliquer na kati wana pour la kotali sa que sambela ka keba na batu oyo bayaka atelemi na mesa na yo akonte na boutique na yo ayena business na ma solo ebele ko simba biloko batu ba batu bala muti est-ce comme c'est que bien landa orange. Un peu des oranges là. Combien? 100 francs, 200 des oranges, maman. La chose de ma base, c'est pour t'encourager. Combien ici? Tu es trop cher. Non, ça va, tu emballes quoi. C'est mieux pour tu emballes. C'est quoi? Laisse-moi main. Et souvent l'habitude de prier avant de manger. C'est que vous achetez en route. Ma fille, viens. Laisse-moi placer. Apprends à prier quand tu sors de chez toi, ok? Et ne permets pas que quelqu'un touche ta marchandise n'importe comment. Si nous sommes d'accord. Chers téléspectateurs, le monde est très rude, très méchant. Le monde n'est plus comme nous pensons. Apprenez à prier chaque matin avant de vous lever de votre lit. Voilà. Bamu per lobaka o azana mato ya koyoka ayoka. Yaya sika to kotika la yo oyoka isolo témoignage ndenge ndeko oyo la Luanda ndeko expliquer ce qui s'est passé. Comment est-ce que mutu akufaki na Kinshasa, jeune fille akufi na Kinshasa, bakundie na kokunda akeko bimabongo na Luanda kuna mobala sepeli na ye so monie mbinga géante kitoko mobala sepeli na ye kuna babali ko faire des sikamoko tellement comporté bazaki malamu bazaki très douce obala bino ngala kokiro bala osikoto ke na Kinshasa pala bino Congo na kende ko bala yote tout ça biso bien
la famille awate ore la Kinshasa ya problème to fala soka de fandi ka bo sala ngolo moto la mwasi mtalo babite to fala bote fala kende na l'examen on se repose di mwasi mo kitoko te ça va na okende kuna te plus qu'insistance les gars qui mobali mwasi abi ça va yo kasi kende na yo moko na Congo apesi adresse na bango akende ko bala yi kasi mobala yebisi non ndenge yo boyino okende Kinshasa pa la bino le Kambute comme ça là kena mwana babola quand même koko na bango yeyo mwasi wana ndima mobali akena koko na mwana na ye oyo akikona babokilo apesa mbongo ya mosolo akoma kuna nzoka mwasi wana akufa pasi ya basi to bala kalibanda na insista chaque fois kutana mwasa kitoka soko ngala yeba famille na ezala ka wapi background na ye po makam ekomi na susute pasi basolo ba revenant tete belé bon banda o abota pe mwana moko akoli pe mwana wana sikoyo azali extraterrestre to azali mutu normal parce que mutu normal na la kufite aboti na mwasi oyo akufa mwana wana za mutu normal bon se rappeler surtout peut-être le solo awa mamo na Kinshasa abalaki mundele akufa amema bango tina Italie je peux Belgique boye bana wana normal basa tilelo est-ce que bana wana basa bana normal to basa bana ndenge ndeko oyo quand même abala mutu akufa to oza la famille ko ndengo wana botika so commentaire to benga biso bana wana basa bana normal to bana basa ndenge pasi po mutu sa kufi ko to na Kinshasa akende ko bana Luanda pasi landa expression de ko oyo comment est-ce que la fille oyo asali ngo revenante suivez na elisusu na histoire ya sika mwasi obozomona akufa deja mwana mwasi azaki kovana na Kinshasa na bandeko na ye bongo abelaka pe akufaka bakunda ye deja kasi chose grave bandeko e kosala ete nzoka mwana mwasi o abima na ye na Angola pe abala abota na mobali kuna na Angola bongo eloko ya kokamwa bandeko mobali wana akomaki kotsa mwasi pressé choc il faut na bala yo kaka nakende ko bala yo mwasi ayebisi papa awa na Angola nazaka na bandeko te bandeko na nga nyonso baza na Congo siko yo linga ko bala nga omwa teke kosala eloko te tovana na biso kaka mobali pe eloko mo ezo tuta eka na mutema du bala mwasi yo je me suis mobala tunie mama ozomwa teke basi bele balinga libala ndeni yo swe na proposer yo libala olobaka tutika mwasi se papa eza important te tovanda na biso tovanda bavanda pe bambula mwana na bango pe moko akokisi 5 ans ya mwasi bongo mwasi jumsusu aise chérie na ngai ngana moni kasi lokola yo olinga kaka obala ngai nazotindo epa ba parents na ngai okende ko bala ngai pa na bango mobala lobi eza likanisi moko malamu bébé likanisi moko malamu ekosala pena bien soki tosali bongo mwasi abisi kasi na kolinga yo kende yo moko mobala insista vite chérie ozomona te nga moko ekozana tina te esengeli tokende na yo mobala forcer mwasi bakende mwasi alobi non na ngai ekosimba te il faut kende kaka yo moko okende ko bala ngai yo moko mobala alobi ok soki bongo alors nakenda ta na mwana po mwana a représenter yo mwasi alobi na mwana ok problème te bokende na mwana bongo mikolo ekokaka te ekoki mobali ye wana babongisi biloko mwasi alobi zwa mbongo oyo na enveloppe opesa ngo mama na ngai yebise na lingie mingi yebise na lingie makasi mwasi bandi kolela mobala tuni bébé kolela te eza foti na yo na yebisi yo tokende yo boyi yo lingi na yo tikala na kende komona bango ozolela nini mwasi banda kolela mobala zo comprendre te mwasi azolela nini kolela makasi boye ekokaka te jour pe akokende jour ekoki mobali ye wana simbi nzela na mwana na bango ya 5 ans ya mwasi basimbi nzela babandi kokende
tina Kinshasa babandi pe koluka adresse babandi koluka adresse bongo mwasi apesaki référence alobaki soki okomi luka kaka kende na aveni boyeboye place boyeboye okomona epa na biso bongo mobali pe asimi makolo papa mobali akomaka te akomi ye wana akomi aye na lopango yango. Bonjour mama. Bonjour papa, ozoluka nani yo? Alobi te mama, nga na witi Angola. Ngai kombo na ngai boye na boye. Nazoluka epa ya ba divine. Babi divine? Epa ba divine mais divine azalaka lisusu te. Alobi te mama na ebi divine azalaka lisusu te po tozalaka na ye. Mama na makile ningal na nzoto bozalaka na ye na ndenge nini? Habite mama tozalaka na ye na Angola. Mwasi na ngai nde ye na ye pona bala ye. Fale kutu toya na ye. Mais aoblijaki ngai alingaki ne koya te. Yango moni na ye nga moko. Elekeli lopango mobimba. Batu baye batondi. Batondi nini ezoleka? Mama na lobi. Mama bandi kolela. Ai papa oye otumbola pota. Pote se kauka. Yo tumbola pota. Mama na lobi te mama divine abunga te azali. Tika mokolela. Azali tozalaka na ye. Mama na lobi papa ozo comprendre te. Tina zolela boye. Yozo comprendre te pona nini. Mobali na mwana batemba bazoyeba susu te eloko nini ezoleka. Tala makambo oyo mokili makambo. Mbala moko mobali atuni eza nini? Batala be papa divine ye wana pe awitaki libanda aye kokota kuti batu batondi na lopango. Papa tuni mwana mobali. Monsieur c'est quoi? Eza nini ozolelisa mwasi na ngai boye? Mobali a expliqué papa tindenge na ye boye. Na yende pona bala divine. Aza mwasi na nga tozalaka na ye na Angola. Na ye na bala ye. Papa lobi, monsieur, est-ce que mutunu ezosala bien? Obandi problème. Alobi te papa, naza na problème te. Divine mwasi tovandaka na ye na Angola. Ta akutu mwana tobota yeyo. Nadine. Papa injuste. Papa ebisi mais divine oyo zoluka. Esa kufa tukunde na cimetière Mbetenge kala. Mbala alobi nini? Seki na koti lopanga mabe. Balobi te, okoti lopanga mabe te. Zela to lakisa yo photo. Babandi ko lakisa ye photo ya divine. Na ndenge bakundaka ye na photo ya matanga. Mobala sili mayele. Ye na mwana bandi kolela. Badi pan bazosa kosi ya mama na nga makambo. Papa esi mwana zala calme zela nano. Atuni bango susu. Lipasa na ete. Balobi te, divine azalaka lipasa te. Divine ye tokunda esa kufa. Mobala lobi mais mwasi na nga na tike na ndako tala kutu mwana to ye na ye. Bozela na benga ye. Mobala bandi ko benga numéro divine. Téléphone éteint. Phone ekangama. Alobi boya kanyi phone na benga nanu petit na nga moko azalaka na Angola. Akende ko cheke kuna na ndako. Abengi petit na ye wana. Aisi petit na ye kende na ndako tala mère. Benga nga soko komi na sola na esiko. Petit na ye akende na ndako boye. Mutu azate na ndako. Aluka na ndako mutu azate divine azali susu te divine azongi na mboka na ye. Baby. Yango totuni boye. Siko pona mwana wana ya 5 ans. Basala na ye nini? Baboma ye. Babwaka ye. To famille wana ezwa ye. Ekei. Voilà, mesdames et messieurs, c'est pratiquement la fin de cette émission. Tosuki awa tika tope sama tondo na bino ba tubulanda kabiso na moni wana na Didier Jenga Kofo, Didier Jenga bokulaka Kofo, autorité morale ba mongo nyonso tu ya monde entier. Ngana bakla charge ya jobu ya mama metamu kendi. Comprendre la femme à la Range Rover kenda kandingo wana mbote na yo disons le chombo ya mama Fran kenda kandingo wana. Merci na Nanouche Mukoko, appel masqué 10-31-10 depuis Bongo, Brésil na São Paulo. Yo lingo somba kabelo pene ya milai kini na salon ya Nanouche Mukoko, appel masqué. Soko na contact na été benga biso to numéro de contact ya Nanouche Mukoko, appel masqué. Okosoba kabelo ya kitoko comprendre ce que bien bandeko wana Brésil na São Paulo bayebi. Nathalie Mitonga
Wanga mwasi ya pembe akota kangungite comprendre yena Nathalie yena ndeko na ye Mélanie Wanga ekendaka ndengwana na bosanité base ya Cape Town kuna Titina Luzitu de longues jambes comprendre c'est que bien ekendaka ndengwana. Merci na Mi José restaurant Mi José ya commandant Guilain na Pérou tokela kolia kuna ndunda muselu ekendaka ndengwana. Voilà. Moi, s'il y a 1 mètre 90 Shagi Sharoufa, moi, je l'équipe Bassi, Namibal, Nambo, on a Pérou, de président de Mouana. Vous comprenez? Voilà. Mbotenayo, Judith, moi, s'il y a Mwindo, Judith Feza, moi, s'il y a Mwindo. Mbotenayo, moi, s'il y a Boyambindo, Bosa est belé, parce qu'on a au niveau de Cape Town, on a des minautés. Teongando, Chilamouina, leader, Namboka, leader à la Ramoko. Na Cape Town, c'est Teongando. Na Durban. Théo Massa Loboko ya Trésor Massa Loboko ya Durban mbote na yo vous comprendre. Voilà la bossanité Tony Massoudi l'empereur de Durban la KwaZulu Natal mboka na mboka ba Constango toyebi solo soko boy Tony Massoudi to ko tshona Tony to soudé parce que yé kolo histoire Tony Massoudi je valide vous comprendre c'est que bien. Voilà merci na Chris Larise Pelende réalisateur à l'émission Oyo, il y a assistante naie Willy Laris Pelende. Merci na Claudine Laris Pelende, ozaki bongo na script na lumière. Merci na Mamari Naumbi Laris Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage, coordinatrice de la chaîne Oyo. Portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara.